so bomona moyibi ya mwana bolanda lisolo na ye nde bozomona finiki dra wana boye eza na bebe ya bato awuti kobotama lisolo eleki na Nigeria mwasi moko aki kobota na césarienne aboti normal après opération eza na mwasi oyo akoti na salle ayibi ye mwana alingi ye boye nde bomoni abimi na mwana wana bavideo ya surveillance ya hôpital nde kangi foto mama mwana na minito mama ya bébé azali d'abord fatigué parce que opération eza je moke te ayebi te asala nini bafamille na bango balobi hôpital eluka solution mama mwana aza en pleurs ayebi te suka wapi awuti kobota mwana ye na césarienne aza na kati hôpital normalement il fallait azala protéger ye na mwana na ye non baya koyiba ye mwana en plein hôpital bandeko na nga Afrique eza na makambo comment moto ake kobota na salle d'op inconnu akoti na kati ayibi mwana abimi na ye pe mwana ya bato ya bébé mama na ya uti kobota ye na césarienne non le monde est méchant bandeko bwana Afrique bofungula miso naloba na bino ke ba vidéo na nga c'est pour édifier eza pour na ko enseigner ok kobota mema mama na yo mema mobali na yo mema ndeko na yo ya famille parce que makaba boso esami na Niger osama pe na Congo Kinshasa oui pourquoi pas ekoki kosalama alors ekenge parce que on a confiance à personne tina ma institution on a confiance na bango tala niveau en tout cas j'espère que bakokanga criminel bakokanga muyibi ya mwana oyo bakozongisela mama wana mwana na yeso bakangi ete c'est vraiment déplorable bandeko nanga merci na ndenge bolandi vidéo oyo bo commenter bo partager bo liker bisous